ngai ke tokotindela yo un mesela be oyo ko introduire yo na kati ya magie. Alobi na poko lelo bakobetelo omona bato bako kozoyo mais okoyoka bakobetelo maboko mbala misato. Soki babeti maboko mbala misato yo telema o rejoindre bato wana. On a fongoli bisu na moni lumière mo uti libande continue na kati ya ndako mais porte ya ndako ezaki ya kofunga déjà. Alors nga na salaki nini na bio na ke faire bango na kuti bango pe en chair et en os ke na prison na bango batiaka bango to bengaka ba couvent ezaka ba prison na bango nde tango to komi wana na beti pe maboko na moni le message question abimi mais na monaki na maboko na zaki na hostie o ba bengaka communion mais le deuxième monde ba bengaka ngo ba biscuit des morts. Et l'autre comme c'est na tala cimetière ya kimbanze ke zaki clôturé na moni 4 squelettes vivants. Yango bato babi les mire des oreilles papa miro to sa chaîne ro na matoité oh mwana nzambe faye baka na tango ni na ko lo balika na tani na ko lo balika po ezana ba demo balika kana pepe. Bien aimé dans le Seigneur kobanga nsambe nde ebandeli ya mayele tambola na kobanga nsambe nde okolata motoli. Alléluia. Solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Bonjour, Pasteur Alpha. Oh, l'évangéliste international, écoute. En tout cas, TV Moko Batebele, Ndeka na Mesani Koloba, toujours à séjour Nanga, Bosana Nzamba Zobatelanga Malamu, Nazo Pesabana notre père Nyoso Mbote, Obazolanda émission Nabiso Oyo, Lolinge Nini, Zambe à Kangola Kabatu. Ancien magicien. Vraiment. Aujourd'hui, pasteur. Aujourd'hui, pasteur. C'est pas donné à tout le monde. Des amoureux Nzambe. Tala papa Mukiliona baboma babimango lokola lipate. Faut qu'un Nzamba choisir pas bengayo. N'a pas boli Nzambe. Merci. Boni libota. Donc liboté za bien na zope sambote mengi na bana nyosa Œuvre de la Croix Matadi, c'est mon église et à très chère épouse Lucien Polo Katende. Na pesi bana ngai nyoso mbote, que le Seigneur vous bénisse. Votre numéro de téléphone plus 243 89 140 68 24. Eza WhatsApp nanga plus 243 89 140 68 24. Eza WhatsApp nanga. Merci beaucoup, Pasteur Alpha. Toutaki Kosala 5e numéro et plutôt 4e numéro. Tosukaki comment Ozalaki initié na kati ya magie et taki sorcier. C'était comme ça. To comment qui est sika oyo balobaki ba otindela ngai un envoyé. Un envoyé. Coach oyo ko introduire nga pour na monde satanique, to na monde de magie, mutuye moko te azalaka essentiel à kosala. Il faut avoir un père spirituel. Kuna pe bazana ba père spirituel. Un père spirituel bazali. Ndenge biso pe toza a. Ndenge na pastoré zali, ce qui guide père spirituel c'est un guide. Na yenda ko lakso makambo mususu oyo yebite. Poko okoye bango mefuba la kisayo ngo malamu po oyeba pe ko sala ngo malamu. Soki ba la kisayo ngo malamu te ko sala ngo malamu te. E ba yebisaki ngai tango ba yebisi ngai nazonga ba yebisi ngai ke tokotindela yo un mesela be oyo ko introduire yo na kati ya magie. Ngana botama na famille ya ba famille ya Kato ba chrétien vraiment Kato. Biso penda tozana basango tozape na ba maser na famille. Ko tu yana ngana landaki ya personam azaka maser. Ngana botami na famille ya religieux Kato. Bo koma kana musika poto boy ke bazo tanga bakombo mais père spirituel nanga ezalaki meselabi. Ezalaka jour ngo na tongo.
tant qu'on a outi na zongi balobi na tongo tokotindela yo mutu et famille nyonso babimaki papa nanga azalaki un grand commerçant fois kende koteka wazaki na petite bombe na tongo azotuna mutu nyonso tosala mwa bablack ava kende bango bavandi kaka boye ezalaki vers 7h30 bamona camion yango ya sango yango eye ntango camion yango eyaki bango bika botoso bazaka na bango bandeko boboto bapisani bondeko azwi basine moko batiaka basine de croix omonaka batiaka na bilongi ya bana nzambe abandi kotia bango bacroix mbala moko nga mpe na bimi na ndako nga bimaki lokwa moto asuka ntango na bimi mbala moko ntango kaka moni nga mbala moko atie mwana aza mobulu mwana aza mobulu wana sango nda salo atie obongo atie ka pose pananga mwana aza mobulu atie na misapi boye atie boye ntango ya tie mwana aza mobulu j'ai vite compris que muto balobaki akoya epa nanga aye nga mpe mbamona beti yango boye na mopanzi code tosali mbala moko connexion directement na basigne mbala moko connexion azwinga bendinga mopanzi alobi na poko alelo bakobetelo omona bato bako kozwa yo mais okoyoka bakobetelo maboko mbala misato soki babeti maboko mbala misato yo telema o rejoindre bato wana yo mpe soko ye na baprison oyo batiaka biso okobeta maboko mbala misato epui nga na kosala nini nakobima bon mbala moko abimi basololaki te asololi nanga abimi alors baparent nga batuni me ndenge nini masolo nini bobeti nga tuni bango mais bozalaki na nga nakuti ye na bino nga nakuti ye na bino koma bino bokotuna ye epa na nga wana baparent batuni nde osoli na sango ekamusaki bango obe bamonaki yango suspect non bamoni amour moko koma moto aye abendi nga adeplace nga ke na nga na mopanzi asololi na nga mpona bango sango aza saint akoki kozala na makanisité wana bango bamoni déjà ke nga mpe na kokomaka sango un jour nzoka sango aye na mission mosusu epai na yo ngai ezalaki mission ye nde azalaki molakisi na ngai ok pendant ke ye akei na ye nga mpe nayebisaki bango eloko te nake mpe classe na pokwa comme d'habitude mama na biso aza kosala mwa baservice na bango ya bamai ya basan nde babwakaka ayembi nzembo ya mama alobi angengaka lokola sanza minzoto lokola basoda so bakendaka bitumba wapi tandis que Congo mpe ezoluka mama ye asunga biso bitumba ba este mama amonanaka te à tout un coup pendant la nuit na sentir maboko boye wana ezali na heure nini précisément 0h35 minutes 0h35 nazalaka na chaque satanisme chaque satanisme aza na heure de pointe donc sataniste nyonso aza na heure de pointe azalaka na heure de pointe de sortir pe heure de pointe de connexion très bien donc un satanique akokosala likambo vague te po biso bachrétien toyeba mingi chrétien azali akoza na likambo akomozwa su moto wana lokola camarade na ye neti babetaka maboko basala nzango or te na monde satanique tous les principaux travailleurs ya monde satanique aza na heure de pointe ya kobima aza na heure exact ya kozonga soki alekisi heure wana c'est fini bakangi ye alors pendant to pesa naki heure wana yaki donc babeti maboko tango na fungoli bisu na moni lumière mo uti libande koti na kati ndako mais porte ndako zaki ya kofunga déjà alors nga na salaki nini na bimi obimi en esprit ou bien obimi physiquement corps âme esprit na âme esprit nanga voilà na bimi na ke vers bango na kuti bango pe en chair et en os na mutuka mais loko na kamwaki tant bamoninga ba incliné baguma melom bakumba belinga comme l'adoration nde ba présenter ngai soutane mais ezalaki ya mauve batie scapulaire likolo ya mauve ezalaki ya mauve yango ezalaki nango ya pembe nde tokoti na mutuka bango bazalaki 3 plus na 4 toke na prison na bango batiaka bango tobengaka ba couvent ezalaka ba prison na bango nde tango tokomi wana
na beti pe maboko na moni le message question abimi mais na mona ki na maboko na zaki na hostie o ba benga communion mais na deuxième monde ba benga ngo ba biscuit des morts. Donc ba biscuit ba aller en église catholique plutôt ba communion ba melisaka batwana eza ba biscuit des morts. Na deuxième monde ba benga ngo ba biscuit des morts. Mais en réalité ça ka biscuit des morts. Non, parce que pe ça bon moité. Oui. L'autre la histoire tant Joseph azaki na kati ya prison. Histoire ba to mibale. Ba travailleur mibale ya Potiphar hein. Ya Potiphar, ya Pharaon. Ya Pharaon. O moko azako sala vino, mususu azako sala mapa. Ande ko distribuer mapa. Oui. Na kati ya bazwi ndoto. Oya mapa bayebisaki okozonga na cour mais okokufa. Mais oya vino okozonga na cour okotikala éternellement. Parce que vin comme le sang c'est la vie. Yes. Pain comme le corps c'est la mort. C'est la mort. Pour le corps est périssable. Oui. Nous autres kufaka. Mais mona bango na ba église na bango omona bi esilisi bango kolia akamati penken ameli yango même ba chrétien devant ba chrétien ba réclamer peut-être. Mais ba chrétien ba mela na kati église yango ba mela vino te zara et mon prêtre ameli. Ye moko ameli. Bon pourquoi ta ba lesa ka batu communion ba melisaka pe batu vino te. Ah on pesa bango ndeni bango ba pesa ka la mort pas na bango ba communiquer ka la mort. Donc communion eza la mort bango ba meli vie. Ya pesi na vie donc aleli pas. Vous OK ba ndeko na catholique. Donc ya pesi corps ameli corps et ameli pe na vie. Mais apesi bino corps seulement sans vie. Sans vie. Et biloko ekufa. Donc bato ba comprendre la geste wana te. Omoni lokola ba pesa bango déjà moni ta balobaka lokumuna yo bache Kristo. Donc makamunyo so bo tchana mituna bino kangami lokola e kangami lokola libanga na muno ko bogolo bate pe na mitema bogolo bate. Yango mona ka bato wana taba yebisi bango tata mpelo a sente. Pona bango ba ko kotela ye mais balobaka pasteur a sente. Ba postila ngo ba posta ngo mbala moko. Yo mona na TV bato balobaka makamba pasteur. Oui. Yo ka baloba makamba basango. Ba ko loba makamba basango te pour intervention basango ezala makasi. Mais bazora biso ba pasteur lokola biloko ezanga. Mais bango ba développer une certaine dimension ya secret que plus que biso ba créer. Kaso moni te biso vana na bato na ndako. Bango ba tia bango na ba prison. Oui. Donc système ya fonctionnement na bango il faut bazala part. Bango la bango vie. Ba tia vie na bango à part. Secret à part. Nyoso basala akuna libande yibanate. Ce sont des mauvais types. Revenons-en maintenant tango. Alors, tango na beti maboko yepa bimi mais zaki na bréviaire, azalaki na sensoir, azalaki na nino dido cantine na bango ya Obénite. Voilà. Nde to kotili sonyo na mutuka direction cimetière ya Kimbantseke. Bana tiango ba yebi cimetière ya Kimbantseke. To bimi wana ti quartier 1 prince ya sika comme kumbuta te to kota na première entrée to koti wana ti na cimetière. Alors so comme na cimetière au monde ezana rond-point moko ezaka wana. Et loke kamusa kinga pendant que to komi wana kamesa lokole tourner tous les 4 personnes bazalaki. 3 mindele wana naye meselabe na voiture elimwe. Na yo na kati. Ngaka na tikali. Comment? Surtout au Tikaliwana. Au monde camino to baluka na pompage. Oui, oui, oui. Donc camino c'est le collé baluka. Batouana papa va disparaître. Yo Tikalika na rond-point. Ngai na telemi lokola mutu ba yika ba nzete ba kitisi gu. Na telemi. Et loke comme ça na natala cimetière ya Kimbantseke ezaki clôturé. Na moni 4 squelettes vivants. Apocalypse chapitre 7 verset 1. Au Jean Zulbana ia Patmos Abijé vit 4 anges debout. Ange Jean Monana il a Patmos papa. Et ça va ange nzambete. Ce sont des anges déchis. On va tamulanga na mipepe. Yango bato ba les mire des oreilles. Papa miro to sa chaîne ro na matoité. Oh mona nzambe foi baka na tango ni na ko lo balikam. Na tani na ko lo balikam. Pour ezana ba demo balika na mipepe. Alors pendant que na pusani na tcholo boko nanga étoile ezanga nga ebimi. Étoile de sécurité et de connexion. Pour baye bake identité nanga nazali. Tant on a tcheboé, mi balé ba incliné, mi balé ba boy. Ba squelette wana mi balé ba incliné mo ba mi balé ba boy. Et ba o ba boy ki papa ba bani ko menacenga. Tout en coup, namoni sirin nino porte à cimetière mi
Sirène mo abimi na kata cimetière kuna kata lupango ngwa clôture comme on est madame Charlande. Nde tanga bimi aye vers nga à s'incliner. Tanga s'incliner akepe pa na bango ba sololi. Na mona bango 5 ba incliner. Porte fungwa mito côté. Papa ezaki mboka moko jamais vu. Cimetière Kimbateki. Quoi exacte banda ko en étage. Baso vivre. O mona bango te. Mozo ka ba musique na kata banda. Papa ville moko haute en couleur. Na kata cimetière Kimbateki. En époque courait sur na quartier 1. Mais kuna ville moderne. To koti tozoken. O mona même banzete ba lonango. Ozo mona mituka ka libosa ba porte ma pao. Mais batu bazala kité. Oyo ka kara batu ba loba na kata ndako. Mais ba minoko ngope na zo yo kango te. Ndeto bandeke ko kende toke. To mona sika moko ezaki lokola barrière ndako ya liboso. Nde ba lakisinga musapi kota. Bango batikali. Tauna koti ndakikuta ba sirène ya basi babisi ngai fosala offrande to osala otonga temple awa hein osala temple oh komana koko tia semence nanga awa balobi no fotia likolo etumbelo semence avokende nga lobi ba ngo babisi ngate babite soki bango babisa que c'est toi même tu es l'offrande alors nazaki na robe na se anzamba nazaki na lokote balobi nanga tomboli lamba balota na tomboli lamba basiminga na biso mibali baningi ka bomba moko na bimisi semence wana bazui pona tikala chaste na vie na ngana bota lisusu te oh bazui ngo bachango na calice oyebi calice oui kopo bamelela ka vino bazui bachango na kati ya calice nde bake bomba ngona armoire ya ba biscuit de mort babisinga ibima tant na bimi na ibisi bato to zane ba parce que les na madame Mona Charlande bazwinga yi ba semence mibali ba babisinga tokende to bandokende deuxième barrière babisinga sokota ba batikali papa na spiritualité mutakenda gaimo akozwa bangagement yemo OK akosala makamnyo so yemo mais na vie chrétienne mona to okende ensemble or les salut est individuel. Donc on a déjà à prendre en go. Donc batu bakanisaka sali ya mutu eutaka pa ya batu belete. Sali na yo moko eza pa na yo. Oui. Ya ona ba ko kwesa mutu eza lo bikote. Ko sali fu mutu avouer le péché qu'il est en train de faire papa. Effectivement. Andi make asali mabe, andi make makamo no sali za péché. Nde isalamaki bongo na koti lisusu. Ndaki kuta ba prince de ce monde des ténèbres. Bango pe balobi nanga nacha eloko likolo ya etumbelo. Nebisi bango kasi na pesa ki kunati. Au mona chrétien une église, loko la pesa ko offrande lobby, lelo alobi ko pesa. Pesa ti. Loko la pesa ki 10 000 lobby, alobi mo na ko pesa te. Mo ngana na lia. Donc, oh dans le monde des ténèbres, ça ne se passe pas comme ça. Oui. Ça ne se passe pas comme ça, bien-aimé. C'est très capital. Na ebisi bango ke na pesa ki na ndako wana. Balobi makambo ndako wana c'est intéressé, ils ont intéressé ndako te. Elingo lobani, papa même mwana nzamba pesi lelo lobi fwa pesa. Ata pesi na tongo fwa pesa na midi. Ata pesi na midi fwa pesa na pokwa. Po ayebite ere nini ya kosa nini akozwa. Pendant que bango balobi nanga tourne todo. Na balusi mukongo nanga, na kaka serenge kotinga na colonne vertébrale pa. Bazwingai presque 10 cc ya tonga ya makila. Bazwi ba postango comme offrande. Comme offrande. Na bimi nanga. Nazo expliquer batu wana, ba on va singa tokende. To bandi continuer to tamboli to yokoma na dernière barrière. Maintenant to kota na classe misatu, c'était comme un neti mboka moko. Ils ont eu la salle moko ya parlement neti terrain stade, il y a dit là-bas kiti, mais ba kiti ça nous a représenté seulement na ba drapeau, il y a ba pays. Tous les drapeaux il y a monde entier. Obi prophète évangile international. Oui. Na CP la kana bato ba tiaka ba drapeau na ba église, c'est l'abomination. Pourquoi? Mais drapeau il n'existe pas à l'église.
drapeau est emblème en mboka. Oui. L'église qui ça. So ba tio l'église pour pondre la pona symbole en mboka. Non, bon symbole ezalaka era service. Ah donc era service on to prier pour na mboka ne bozu drapeau, bo sambeli pour na ngo mais était le matin lokola ba bureau administratif à l'état. Non, ça squadaté, ça corps de garde. Mutakenda Israël te met l'église dans le drapeau Israël. Ngapi nazokamwa. Nazokamwa. O tcha drapeau en Israël pourquoi? À quel États-Unis dans le drapeau États-Unis? Peut-être que la rêve venait un jour. Papa, ce n'est pas ça. Et démontra ni pour n'a pas. Aux drapeau, mes emblèmes, ça satanique. Le système on a au tcha drapeau. Exact non biblique. Non, ça biblique na verset ni. Bon, toi tu as tout que dans l'église verset na ba keza bibale. Oui. Oui, l'acception Bible. Oui. Catholique na Islam. Islam. Oui, tu yoka na ba Bible. Oui, yoka combat guerre à l'église de réveil na Bible. Non, quand même protester zalate. Kaka catholique na musulman. Yo mona na église catholique. C'est ça. C'est ça. Mona na Islam. Oui, oui, c'est ça. Drapeau. Oui, 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 vous avez la raison. Te, ça va pasteur influence. Ba ni ko influence kabatu. Ok, nzambe basungaki na biloko. Voilà le système à kabal jifité. Te eza nango kabal jifté. Eza kabal jifté. To koma ngo. Ba drapeau na omoni drapeau. Na kati ya drapeau eza na makambo ebele bato bayeba. Oza ko représenter nation. Drapeau tant ozo tiango foi ba tiango pourquoi? Papa tia drapeau na bureau noko. Pour kata bureau no eza lokola bureau moko to yebeza permanence à la police. Tia drapeau na ona kati. Même on a la carte église, on a un drapeau. Pour faire avec ça quoi? Et ça intimidation congolais. Là c'est pour la bloc en termes on neti elongwe dans l'église. Na mona ngolo la parlement, na zo mona ngolo. Pour yebaki, yebi système andenge. Oui, parce que ngai na deuxième montant on a ke na kuti ba drapeau. O ezaki représenter na ba kit. Ngai na ke vendre na drapeau ya Zaïre en époque. Na ke ko vendre. Mais liboso na biso ezaki na mesa o babenga ka tumburtu bango moko o demo akengela kango babenga ka bombarde. Mais bango na ba église zo babenga kango altar. Mais quand la Bible on ezaki na livre moko mais livre Pentateuque de séjour des morts. Condition Bible on efungwa kama na makila. Ba bisinga bo moni kuno lobaki te a okoloba. Voilà. Banda komi balokota kite. Mais biso toko banda yoko silisa. Papa, babeta lokola tablette. Topeso mapango, omoni bandako bimi. Topeso mituka, omoni mituka bimi. Ba opeso ba avion, omoni ba avion. Yango mona ka papa mwana ndoki. Soka le mutu. Alilaka nini? Bakosa kingai. Po nyonso balakisaka ezala kaka télévision. Mais réalité ezalaka te. Omoni osata pesaka mutu. Monde pesaka mutu. Ezala réalité te. Ezaka rêve. Yango pe Satan biloko alakisaki Yesu yango anat. Mais moi que Yesu boyeke mo. Donc vrai parler alakisaka Yesu habitala ba royaume. Donc mokilwana o Satan alakisaka Yesu za kindoki. Eza andoki. Alakisa mu est-ce que mokilo nzamba créa. Iye mo mokolo nango atelemi. Un individu ko lakso so mokilo yo créa. Vraiment. Donc Satan me maquille une autre ville. Il y a dimension différent, il y a vilo yeso azalaki. Différent, il y a makambo yeso azalaki nango. Attestez moi na nzambe. Jésus atali abi oh. Ya ngaite, ya ngoite. Ya mo na nzambe tala, même olala kana matiti ndima na matiti wa. Na Yesu na elongo. Na Yesu ko ponto olala kana Yesu. So lingo ko oleka Yesu ndo komina makambo likolo. Et pendant que bango ba ndi ko yebisanga après balobi yo pesa ninga bon, ngape na pesa bino famille na nganyos. Oh, on dit miko pe sa famille na onyoso. Sacrifice. Ça comme sacrifice. Voilà. Tamba beti bo baonso ba bimbe na table. Bon, bango to babima ki ba o babima ki seki ba miso ba sambela kate po muto asambela na famille. Papa. Ako bima na tableau na vrai ou faux. Biso to uti na ba église ya kato. Ah, ok. Biso botami église de réveil. Ok. Ezo ya solo. A donné pas quoi na lokola réveil ezalaki na mpi. Maka na ba groupe de prière. Papa, koloba pete ke kozala na nzambe te obima na tableau ya kindoki te obima me ba olia te. Ba omona o me ba kolongolo te. Il y a différent. Il y a différent oui. Amen. Et yango omoni so lobina mwana nzambe ke oso ozala kindoki sata te ba yaka mutu makasi ba ko osambela te.
onga na zana nzambe. Qui t'a dit papa yo vana na Satan? Na yebi ou Satan denga za. Te na tuni yo vana na Satan. Na yebi écoute. Bon nzambe osambela ko yebi. Na Santa Kaye na ba manifestation. Côté oyebi. Na ko yeba nzambe boy na yebi te mais à travers sa parole. Voilà, mais Satan yebi nzambe. Nga na yebi nzambe à travers sa parole. Satan yebi nzambe. Na boy. Il y a la différence. Satan yebi nzambe na boy. Yango monaka akopiaka imitaka makambo nzambe bele. Siko bato ndio babimi. Bango ndio bangulu bantaba baso. Oh bimisa ina famille na yo. Tala mukila molile bo. Kolo Yesu. Ebo makanyama. To suki na awa. To suki na awa po olo belango bien na 6e numéro pour la monitala. Réalisateur la biso yo na télé bi évangile et recoquip la médiathèque. Bana notre père. Après ça. To suki wala. Plamedi les boss. Balobi yende Colossiens. Satana aboma mutute. Aboma nyama. Aboma nyama. Na nto zongela ngo Satana abomaka mutute, mabomaka nde. Votre numéro de téléphone d'abord. Napesi bana nyosa notre père Mbote Mingi plus 0 plus 243 89 140 68 24 plus 243 89 140 68 24. Prenez un numéro à WhatsApp. Il y a WhatsApp au Beninga, au Zungambalamo. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, Kobanga Nsambe nde ebandeli ya mayele. Tambola na Kobanga Nsambe nde okolata motoli. Alléluia. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien be moroïde banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Comme les Congolais toujours gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et local. On a évité de dire, surtout les pasteurs, ils ont mis la mela, boyawa, bobenga pena alendele, un numéro naé pour bobenga pour boser local. C'est important. Traitement poison anti-poison, yango ne ba mususu meli ango avant kende obima, o mela melango. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuiré mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Biloko, on va vous dire. Pour Biloko, on va dire solo. Mikolo, il va poisson à toi, famille, à toi, problème dans Moutouté, jalousie, car. Donc, il va produire en wana, il y a anti-poison. Oyopé, anti-poison. Donc, Benga Alain Dele, à partir d'Aïe, Aïmdeni, ou à Ozouango. Nous avons pambola bino mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana ngana ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes.
Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.